téléspectatrice Nabino, makambo e osuka wate, bota na osala live. Biswa toza 20h42, bande wa Europe mingi bolali bokuta vidéo na tongo. Alors famille à Eliane, baleki na Molière TV. Mama na ye na ndeko na ye baleki na Molière TV, za ya koyinda. Ba bimisi ba secret, ba to bonde ko ndimela Eliane te. Bota la skondenge Eliane amemi makambo ngo likolo. Yango sikoyo na telebino. Bonsoir bozat. Bola la raté. Bola muka. Makambo ekomi likolo mingi. Bon, boza na telebino. Bolandi déjà bozela Toyoka, bisons Toyoka. Nous sommes des banques. Nous négociera, d'abord, on va mener le linge, ça c'est la banque famille. Ils sont tous les gens tout le monde la justice. Tout le monde est comme la justice. Pourquoi la justice pas? Parce que non, ils nous obligeaient à faire une vidéo en démentissant tout ce qu'il a dit. Et plus pire encore, il dit que non, si c'est possible, il a appelé sa passeport, on est à 2 semaines, soit à Dubaï, soit en Afrique du Sud, le temps que va goyer les cas. Mais hormis ça, nous sommes des intellectuels. Nous avons étudié. Pourquoi démentir ce qui est vrai? Pour que non, et bah, la vision? Pour que comment une diffamation? Non, on ne peut pas accepter cela. Nous sommes en train de lutter contre les faux pasteurs. Nous avons besoin de gagner des âmes, de sauver des âmes plutôt. Des personnes, si au bazar fanatisme à pasteur, il y a un fanatisme à part. Surtout ma chantre, maman. Maman, les maman, non, peut essayer de la justice. Les maman, la commission de la justice. Pour justice, c'est ça. Pour justice, et qui est normal de les Cambozani. Pasteur Moïse, a béni si moi en a ti les lois la carte pas ça so la libumu pas libumu. Donc mon pas ça moi so la ngene. Pas vente na se libumu. Pasteur na za au bébé passi pasteur ici avortement sans consentement na lié sous l'effet de la drogue et pas madame Mireille Moken. Ah bon. Avant d'avoir maman wana. Loba ngo maman. Ce n'est que Eliane. Parce que Yenem Taïb Bissra Baoké est là. Elle est quoi? Elle est le bras droit de Moïse Mbili. Comment elle est nani? Mireille Mokeni. En tout cas, ce qu'on a Kangaï, moi, on a déjà à lobby déjà nyonso. Même les messages, aux autres communés à Kamnon, on est ça. Mireille maman, fais un message. N'est pas Zoé Bissau que ce que vous lui avez fait faire, vous le payerez. Tu n'avais pas entendu pourquoi. Vous répondez à un message n'est pas. De peur que non, à enregistrer. Le fait d'abord de ne pas répondre, qui dit mot consent? Le coup, le lever et l'autre, tu sais ce que tu as fait. Mais ça ne restera pas impuni. Vous allez payer pour ce que vous avez fait à cet enfant. Vous allez payer. Moi, on a commis qu'on réglait 3 fois le mois. Et tu pars trop loin, tu lui dis que non, tais-toi, ne parle pas. Tu penses que tu es la seule personne à être influente. Comment est-ce influent? Vous êtes en train de vous servir de votre notoriété sur des personnes qui n'ont pas de défense. Vous pensez que Ron a binondé et Pessibino le toit au salaire tout. Vous êtes permis de tout, vous ne savez pas. La loi dit nul n'est censé négliger la loi. En tout cas, tu as la justice pour nous. En tout cas, nous allons accepter à ce que la vérité triomphe, mais que les faux pasteurs puissent finir. Takina Masi, Maman Eliane, Ilobasuka. Pasteur Moïse Mbi, nga mama ya mwana, mama Eliane, na ebisi oboyi. O nyoso sali na nzoto ya mwana na ngai. O nyoso sali na nzoto ya mwana na ngai. Ngapo na mwana na nga Pasteur Moïse Mbi, okoboma ngai. Nga na kena ona justice. Soki justice ba étouffer makambo na nga, oyo oza na mbongo. Nga na yo tokokutana na tribunal. Nga na yo Pasteur Moïse Mbi. Ngai mama Eliane nde na zolo. Nga na yo na tribunal tokosamba.
Eliane. De l'office de la loi, bana ya batu. Nalingi justice esalema. Justice esalema. Banduku yangu baswahili buku nanifata. Kama leo napita ku mikro, mambo inanipitia. Inanipitia kabisa. Sitapaswa kuitikia mtoto wangu anaenda mambo asali. Ikuwe ke pastor anaenda kutoka na yeye anaenda kunini kufanya babitu yote. Kama mtoto akatafuta kusema na mugronde na monesa ba brutalite maneno yote ya nguvu, mambo mtoto aogope. Leo ifo tumalize maneno na ba faux pasteur. Pasteur Moïse Mbi auko au-dessus de la loi. Bakubwa ya mwingine buku nanifata. Bufaise de sorte que pasteur Moïse a payé ba maneno yeye anafanya. Kama bukatuacha pasteur Moïse ata continuer na groupe yake kusalir nini jina ya ba pasteur. C'est un faux pasteur niko nasema buku nanifata. Tena naomba butulete nguvu tufike mwisho kui maneno hii. Yao ndio napita hapa ambia kusema watu wote banipate maneno mtoto anasema hakuna kitu moja ya bongo kati yote iko tu verite. Pasteur iko natuma batu baki kutufiltre, baki kutukorrompre, atupende tunapenda justice, ba lave mtoto yetu. Jia nyenye yalipita mambo ya kusalir mtoto wetu, kutia buchi ya mtoto wetu ku réseaux sociaux. Afanye namuna moya démentir que mtoto wetu akusema bongo, a reconnaître yao. Si tuko ba catholique, mtoto wangu alikuwa baptisé catholique. Ba catholique kama tunaanja messe on dit toujours je reconnais, je confesse à Dieu tout puissant. Je reconnais que je suis pécheur. Il y a pas pasteur vile bakui vile na mwangu courage ya kusema que biko ba pécheur vile ba lete moi exemple ya kuyo pour reconnaître faute. Merci papa. Merci beaucoup. Namoni maman a très émotionnée. Maman namoni osalinga signe. Que la justice soit faite. Merci beaucoup, Le papa peuple Osobo. congolais, maman Denise Nyakero, maman Janine Mabunda, que toutes les mères du Congo puissent se lever, que tous les parents, étant pères également, mettez-vous à la place. Si c'était votre fille, qu'allez-vous faire? Bokamite Mathieu. S'il s'agit à sensibiliser, s'il s'agit même que pour soutenir Bissot na ba moyen surtout au moment que non et cause la bon pour na soutenir Bissot. Pour soutenir Bissot. Abat la violence, abat le trafic d'influence, abat toute manipulation, séquestration, menace. Non. Nous voulons que non, le Congo puisse être un Congo uni. Tous à la paix, n'a pas problème par-ci par-là. Nous tous sommes des Congolais. En tout cas, nous tous nous sommes Congolais. Côté la tête parce que nous avons moulou, parce que nous avons côté les. Côté la tête parce que nous avons avec non. Bissot tous avons Congolais. S'il s'agit de pouvoir dénoncer le mal, dénoncez-le. D'accord. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ba émission ngai na lingaka yango yo eza ba émission yako dénoncer puisque yango nde ko sala que bato mususu ba na bobangi ya l'état. Le plus grand compliment basala ngai na mokonzi moko amelaki masanga aoki posa ya koirine wana ake contre nzete kaka lingo banda koirine boyalbi ta mosusu kamera ya papa Molière ezali wana nakoya kosamba nakoya mpe kosamba na kosambwa likambo ezoleka na bapasteur ya soni mingi bapasteur basextape ezoleka moyen te millier ya bato bayembaka biloko ya salite na salite abeta c'était surtout pour la sécurité na biso po bazotindelaka biso bato kuna na butu donc toza wana toza na insécurité totale après mission mpe tokozala kaka na insécurité yango tozosenga mama obanga eloko moko te oyo autilize mpona adolisa yeso mwana na biso kaka na nzela asalaki wana nde nzela osenga so bolimbisi apres ayesiko na famille papa kabwika wana boza na preuve kasi akoma epa na bino oui nyonso ezali ozali kitoko abana akoma epa ya mama atina mwasi avu makambo yango kaka okende kaka ndenge wana bino obangi okima
mwana soki mama soki fwani mama soki babengi bino mpona boyokana okoboya ndenge abandaki bien. Nous sommes des banques. Tu négocieras, tu n'as d'abord, le linge, ça sera en famille. Ils sont tous les gens qui ont la justice. Tu vois qui ont la justice. Pourquoi la justice pas? Parce que non, ils nous obligeaient à faire une vidéo en démentissant tout ce qu'il a dit. Et plus pire encore, il dit que non, si c'est possible, il a appelé sa passeport, on est à 2 semaines, soit à Dubaï, soit en Afrique du Sud, le temps que va goyer les cas. Mais hormis ça, nous sommes des intellectuels. Nous avons étudié. Pourquoi démentir ce qui est vrai? Pour que non, et la vision? Pour que comment une diffamation? Non, on ne peut pas accepter cela. Nous sommes en train de lutter contre les faux pasteurs. Nous avons besoin de gagner des âmes, de sauver des âmes plutôt. Des personnes, si on a un fanatisme à un pasteur, il y a un fanatisme à part. Surtout les chantres, surtout les mamans chantres, il faut pas checker. C'est tout un réseau. C'est tout un réseau. C'est tout un réseau. Bamama wana bazolanda papa molire bamama wana bamemi bino na likambo wana zalaka mwana cellulaire na ye filme mobimba ya sango filme mobimba ya pasteur toza besoin biloko ya ndenge wana to banda kobimisaka yango kamata beta ngo kaka na pembeni wana filme ye sextap ebima bamona ndenge nini akangaka elongi wana asalaka bana bato asalaka bango mabe mama likambo mwana opesili kaka ndenge wana ekosalaka na justice likambo mwana na ngai nakomisango na justice po justice esala po justice ekende mpenza normal nde likambo ezali paster moïse abebisi mwana na ngai mwana ti lelo alelaka libumu pasi azolela libumu pasi libumu mopasi yango azolela ndenge nini bavante na se ya libumu paster naza kobebise pasi asalisi avortement sans consentement na ye sous l'effet de la drogue et pas madame Mireille Mokeni. Ah bon abana kwabi mama wana loba yango mama adresse wana mutayebi yango ce n'est que Eliane parce que yene mutayebi bisika baoke kuna elle est quoi elle est le bras droit de Moïse Mbiye. Comment est nani Mireille Mokeni. En tout cas ce qu'on a ngai moi déjà alobi déjà nyonso même les messages ozo komele akamna na eza madame tindika maman pese message Nane pas que ce que vous lui avez fait faire vous le payerez. Tu n'avais pas répondu pourquoi? Vous répondez à un message de peur que non à enregistrer. Le fait d'abord de ne pas répondre, qui dit mot consent? Le coup, le levier, l'autre, tu sais ce que tu as fait. Mais ça ne restera pas infini. Vous allez payer pour ce que vous avez fait à cet enfant. Vous allez payer. Moi, on a commis qu'on réglait 3 fois le mois. Et tu pars trop loin, tu lui dis que non, tais-toi, ne parle pas. Tu penses que tu es la seule personne à être influente. Pourquoi vous êtes influent? Vous êtes en train de vous servir de votre notoriété sur des personnes qui n'ont pas de défense. Vous pensez que rendre à Binondé, Pessibno, le droit au salle à tout, vous êtes permis de tout, vous ne savez pas. La loi dit nul n'est censé négliger la loi. En tout cas, tu as la justice pour nous. Seulement, vous message ça va aucun ça va minoko. Koyeb ça va tais-toi. En tout cas, biso to se terre. Ce Seigneur, bon ma biso pour la vérité. Nous allons accepter à ce que la vérité triomphe, mais que les faux pasteurs puissent finir. Takina Masi, Mama Eliane, Iloba Suka. Pasteur Moïse Mbiye, nga mama ya mwana, mama Eliane, nayebisi yo boye. Oyo nyonso osali na nzoto ya mwana na ngai. Oyo nyonso osali na nzoto ya mwana na ngai. Nga mpo na mwana na nga Pasteur Moïse Mbiye, okoboma ngai. Nga nake na wana justice. Soki justice baetufe makambo na nga, po oyo oza na mbongo. Nga na oyo tokokutana na tribunal.
nga na yo Pasteur Moïse Mbi ngai mama Eliane nde nazolo nga na yo na tribunal tokosamba neti ozomona homme fort oza na mbongo oza na nyonso ozosomba bato me nga na yo na tribunal tokokutana eta otie mwana na nga eta oyo yo otie mwana na ngai Pasteur Moïse Mbi tokokutana na tribunal Papa Eliane eloko naza kosenga na bakonzi nakanisi bolandi makambo tolobi toboyi trafic d'influence. Pasteur Moïse aza au-dessus de la loi te. Pasteur Moïse aza kobebisa bana ya batu nalingi justice esalema, justice esalema. Banduku yangu baswahili buku nanifata kama leo napita ku mikro mambo inanipitia kabisa. Sitapaswa kuitikia mtoto wangu anaenda mambo asali ikuwe ke pastor anaenda kutoka na yeye anaenda kunini kufanya babitu yote. Kama mtoto akatafuta kusema na mugronde na monesa ba brutalite maneno yote ya nguvu mambo mtoto aogope. Leo il faut tumalize maneno ba faux pasteur. Pasteur Moïse Mbi auko au-dessus de la loi. Bakubwa ya mwingine buku nanifata. Bufaise de sorte que pasteur Moïse a payé ba maneno yeye anafanya. Kama bukatuacha Pasteur Moïse a continué na groupe yake kusalir sale nini jina ya ba pasteur. C'est un faux pasteur niko nasema buku nanipata. Tena naomba butulete nguvu tufike mwisho kui maneno hii. Yao ndio napita hapa ambe kusema watu wote banipate maneno. Mtoto anasema hakuna kitu moja ya bongo kadi yote iko tu verite. Pasteur iko natuma batu baki kutufiltre bakui kutukorompre atupende tunapenda justice balave mtoto yetu jienye yalipita mambo ya kusaliri mtoto wetu kutia buchi ya mtoto wetu ku reseaux sociaux afanye namuna moya dementir ke mtoto wetu akusema bongo a reconnaître yao. Si tuko ba catholique mtoto wangu alikuwa baptisé catholique ba catholique kama tunaanja messe on dit toujours je reconnais, je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais que je suis pécheur. Il n'y a pas pasteur vile bakui vile na mwangu courage ya kusema ke biko ba pécheur vile bao vile ba lete moi exemple ya kuyo ku reconnaître faute. Merci papa. Merci beaucoup. Toka kule oh. Voilà nakati ezaki kaka tala batu batindelinga video na WhatsApp. Video oh. Tala batu batindelinga ngo na WhatsApp. Alors, ya omwe na telibino pona toyeba makambu niveau ekomi. Bato bonde koloba ke Eliane azokosa e. Voilà, baleki na Molière kuna nde suka na makambu. Na Molière na kini kuna eza na succès makasi chaîne ya télévision wana Molière wana. Batu tout balandaka ngona ba président tout balandaka. Donc maman na Eliane nande kwa Eliane na papa na Eliane ndenge baleki na Molière TV. Kishasa mobimbe tali bango. Donc makambusko ya Eliane na Moïse Mbi eyebani siko Kishasa mobimba. Botala kutu biso na poto awa ba live na salara awa. Na salara bino ba live chaque jour. Bande kwa kini batalaka babengaka. Bande ko bazana Goma babengaka ba participer na ba live na biso to salara awa. Siko baleki na Molière télévision. Soka zaki na ba preuve te Eliane. Maningaka leka na Molière te. Baleki na Molière parce que bamoni na justice kuna bazo fina dossier na bango. Ndeti Moïse Mbi abeti masasi na avocat ya Eliane, bakangi ba Jérémie, bakangi bato ebelo bazalaki ba proche ya Moïse Mbi e ba bebana. Pona Moïse Mbi ya lobi non, lokola bango bazaka na église Bethel ba bebana na ngai c'est que bango ndi mutu bazo ko influencer Eliane. Ya omoni bakangi bato ebele. Siko ba parents ya Eliane bamoni lokola bato ebele ba komo kangama. C'est que dossier na bango pe na justice et refinama. Yango baleki mbango na Molière. Yango loko pousser bango baleka mbango na Molière ba kene ko panza kambala moko. Alors ba pandi ba confirmer que passé Moïse Mbi alongola mwana na bango Eliane Zemi so bolandi bien makamu mama na bango alobi. Alongola Zemi Eliane akoma ko ka libumu pasi akoma ko régler 3 fois na mois. Na mois moko biso basi to régler mbala moko Eliane akoma ko régler 3 fois. Mama na bango mutalobi. C'est comme makambo bazolo batam loko bake na justice il faut pas même ba preuve Eliane okendo l'accès sika balongola ki Ezemi
mutu amemaki Eliane ke no longola zemi eza Mireille o mutakala na ebimi chanteuse attachée de presse ya Moïse Mbie yende mutu amemaka Eliane ko keno longola bazemi. Et puis Mireille akomelaki Eliane akanga munoko na ye aloba te ba message tout wana ezali balobi eza na portable ya Eliane. Alors baza na ba preuve. Donc eza sko ekomi siko makamanga ekomi siko sérieux lokola ba l'équipe na télé. Nga kuta même bakendaki na justice wana na nga pe kondima vraiment te mais lokola ba l'équipe na télé ba tout batali bango na Congo na ba président ba beleli mama Denise akota makambo oyo. Moi c'est le président Félix Tshisekedi babi akota makambo donc c'est que baza na ba preuve ya makasi. Alors ton dimela nanu bango totala nanu. Siko baki faut baki no kobimisa munganga ngwana o alongola ki mineur zemi. Est-ce que zemi nga longola ki ontanga zaki mineur? To yebite soka longola saki zemi tanga zaki mineur wane ko misusu grave makasi. Alors bi ba melisa ki drogue batu musu ba koloba ke non pourquoi ka siyo po ndima ki okendo longola zemi. Ba melisa ki Eliane mas drogue ba melisa drogue après ba memie inde tipa mutu na longola alongola ba série église à Bethel ba zemi. Donc ceux qui ba melisa ki drogue te mais Eliane nga longola peut-être zemi wana te anga bota na passer Moïse Mbie peut-être Eliane asaki mutu makasa lobaki ke na kolongola zemi o te na ko mema zemi na yo fo balanga o chimoli ngo kotisi nga zizi siko na zui zemi na ke dolongola peut-être Eliane boyaki yango na ba melisa drogue po ba ke na kolongola zemi secret bimi bandeko na ngai. Siko to indaka lobi bandeko bolali bozo raté live salama lobi bandeko fo baloba communauté fait loba po bandeko kota doute Eliane azali na ba preuve te Eliane akosi. Alors soka longolisi Eliane zemi donc c'est que ba chimola donc confirmé pasteur Moïse Mbie abimana Eliane ba chimola na po zemi kota kindengeni zemi kota na munoko ekotaka na lidusu kunati donc ekotaki na lidusu donc peut-être Eliane azape na ba vidéo même papa Molière alobi basi nyonso to bobimaka na ba pasteur na ba sango bo banda ko filmer bango papa Molière mutalobi alobi oke na hotel na sango oke na hotel na pasteur mema cellulaire tango ta na pochi ta rek mukie filmer ba prevezala ke basali na nzambe baosala buzoba na basango bakoma kobotisa bandimi na bango toka yango na ba live aba témoignage toka yango na ba live awa bandeko na ngai. Donc pasteur Moïse Mbie aza vraiment en danger. Pasteur Moïse Mbie c'est pas pour rien akangi Facebook na ye akangaki Facebook wana ka tango makambo ya chanteuse na ye Mireille mutakala na ye bimaki samedi tant mutakala Mireille bimaki pasteur Moïse Mbie mbala moko akangi Facebook. Le même samedi wana mbala moko bakangi Jérémie. Le même samedi wana batu musu bakomi ko limwa. Deux personnes ba limwa so botali photo na les news des stars. Trois personnes ba limwa ba omona na te basi na bango bazoluka mibali na bango. Batindeli nga ba voice ba bina nga na lekisango te. Basi na bango ndenge bazolela ki mibali na bango ba enlever bango. Ba photo o eza na Facebook on a teli bino na les news des stars. Nani Christelle Kabeya komi ya leur problème eza ke ba viola yete bazalaki ba makango. Oui, bazalaki ba makango, makango osiko na âge nini? Babandaki ki ma Hélène babandaki ki makango na Moïse Mbie na âge nini? Na âge à 15 ans, na âge à 16 ans, na âge à 17 ans. Ngana oto yebite. Alongusa ki zemi na âge nini? Azaka na moi to muke passer Moïse Mbie. Botika obenga na osala émission te émission eza lobby to comme déjà butu au 21h biso. To comme 21h bandeko ya France na Belgique kuna boza 3h du matin. To na 6 na bino na ke sokola na ke lala. Donc émission eza lobby o eza kaka na osala kaka moi rappelle kaka. Donc, passer Moïse Mbie, oui, c'est ça, on a biso Carlo Clèche a commis Marie, alors Azan a tort et belé. Oui, passer Moïse Mbie, et au quoi les kaka.
po bato ebele balobaki o bakabolaki basentiment ye mpe mwana ngo alingaki na ye me aza pasteur aza mokolo. Donc voilà biso tokata na biso te me na parke nde mutu bakokata po mwana koloba nyonso tu babande kobima na age nini akomema bafoto na bavideo aza nango akokende kolakisa esika balongolaki bazemi eske alongolaki zemi mbala moko ou bien misato ou bien mibale toyebi te. Donc makambo ekoma mwa sérieux oyo ezaka mpona bandeko peut-être bonde kokota doute Eliane azokosa azane na bapreuve te nga sikoyo na ndimi mwa moke ndenge baleki na Molière TV na justice kutu na ndeko ndima te me baleki na Molière TV bato tu bamoni bango. Molière TV toyebi ndenge bato babangaka chaîne wana na Molière TV soko leki kuna osambwe parce que papa Molière asakanaka te donc voilà bato nyonso tu bamoni bango bazwi risque makasi koleka na télé wana yango basengi sécurité na bango ezala. Donc voilà ezalaki kaka direct ezala na ntongo nayebi te entre na ntongo so na ntongo na sali te na pokwa mais direct ezalaka chaque jour tokutanaka famille du lundi au dimanche na nyonso tu ezoleka na communauté actualité ezalaka chaque jour. Tala sikoyo tosolaki lelo na moye et puis lelo na pokwa video ebimi baleki pa Molière TV bapesi biso susu information bapesi biso susu actualité et pourquoi pas tolobela yango. Voilà. Alors bobola la butu malamu na bandeko nyonso tu na déranger bino mwa mukie na ndima ekute ke bokota na direct mais boza mwa ndambu ça va. Marie-Laure avant pasteur azalaki na fiancé na ye sikoyo nani nde adeverge ye ngana toyebi te ngana adeverge Eliane est-ce que za fiancé na ye Christian ou bien za pasteur Moïse Mbiye toyebi te bayebisi biso mpe nyonso tu te oyo eza important balobi kaka ke Moïse Mbiye alongolisa ye bazemi moto amemaki akelongola zemi eza Mireille oyo bafoto na ye na mitakala na ye panzani. Donc voilà gros bisous na bandeko nyonso bolala bien. Merci Christelle Kabe ya Mobutu olali teti siko bozobenga ero bozobenga so na bina ndozo bape tokoma ti lobi non tosa émission lobi live eza lobi alors ndeko Eliane mutu azobenga eza na joye ndeko Eliane na Montréal. Allô? Oui, non, c'est l'émission en direct. Allô? Allô, Marilla? Oui, non, c'est l'émission en direct. Ah, ok, ça va. Ça aussi, c'est bien. Ok. Donc, on a de Eliane. On a salé une émission. On a salé le moni. Bonde kokota nga doute tant nazo sabino ke Moïse Mbiye alongoli sande ko nga bazemi bonde ko ndima te. C'est sûr lo kwalinga bisanga yango. Voilà, emanza luna peso bambote motema sa Brigitte Kazola. Bokendo olala. Bokomi 3h du matin bolala. Bonne nuit na bande ko nyonso tuna boka mabanga. Evariste Mavinga bonjour Fifi Pia. Wana bato ya YouTube Chantal Kumbe Kalunge Diamungu Paola Kaja, bonsoir. Marie Moulaja, Paola Kaja, Wingi Moda, Mokondia Mapinga. Light, bonsoir, bonne nuit. Evariste Mavinga, bonne nuit. Marie Sekibembo, bonne nuit. Monsieur le maire, bonne nuit. Voilà. Bandeko bozan na Facebook, les news de Star, la chanceuse Bilonda. Bonne nuit na yo. Perçoit de langue, bonne nuit. Nenette Bilaka, Nenette Bilaka, bonne nuit. Irène Tumba, bonne nuit. Séverine Mouyombo, bonne nuit. Coco Saïza Mabe, bonne nuit. Jenny Loubouton, bonne nuit. Christelle Kabeya Boutou Malamu, Robin Kakole, Kaki Magmi, Irène Tumba, Joska Jonathan, Noël Nkishi, Aningoi, Jireko Koka,
bandeko nyonso tu boza na media en ligne tv na kati bino Miriam Wete nayebi deja olali olali yo mwasi ya libala Miriam Wete napesi yo bambote fille de Bosange na Montréal Papi Fort Mwimba napesi yo bambote butu malamu Vieux Garderobe Vieux José Kabemba Hercule Banvoitou na Londres Antonio Mbungu na Genève Sœur Louise Ndona merci yo mtotindelenga kutu lien ya émission oyo merci beaucoup Iget Kamandi motema ya Gilio voilà tosuki awa Candide Mbote na yo voilà ba gros bisous na bandeko nyonso tout merci beaucoup tokutani lobby soki information mosusu ye mpangu nazongeli bino susu ata 2h du matin ata na 1h du matin biso toza 21h soki information mosusu ekotika mbala moko nazongi bola malamu je vous aime beaucoup bon moi ba bisous na pesi bino bisous